ekomi 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 mutu pasi ya kosakana te bandeko na ngai ya greffier international officiel. Bonjour ou bonsoir à vous toutes et tous en tout cas, et merci d'être là, merci de nous suivre dans ces numéros où nous allons parler du Congo, de notre pays, la RDC, qui vit dans des situations très très chaotiques, très malheureuses. Ok, tu as trouvé solution à yangote, tilelo oyo, peuple congolais a commis vraiment a commis isolé ceci, a commis qu'on vivre comme bara, souris, ya zamba, même na kati ya ville munene mégalopole lokola Kinshasa, anciennement appelé Léopoldville, lelo oyo peuple azali ko souffrir, ba kinois lokola pe balingi ko telemate baza ko zela ya nzambe. Alors bazali ko subir ba atrocité ya ndenge moko ya ko sakana te pour gouvernement soi-disant régime ya Félix Antoine Tshilombo ezali régime mafieux oyo et prendre en otage tout un peuple ayebi lisusu sur quel sein se vouete bandeko na ngai. Nazali awa pona ndenge nazalaka toujours molobeli na bino, naza ko passer ba message oyo bino pe de votre côté, si vous faites un effort de le transmettre, de le partager na bato oyo balandi bazolanda biso sikoyo te, o balanda biso sikoyo te lokola moke na mulongo na leza. Les grands journalistes, l'homme à la plume d'or, Freddy Mulongo, oyo aza kolanda biso sikoyo, donc oyo baza kolanda biso te, ba partager pour awa nazali na ndeko na biso Papa Willy de Wilco en direct des États-Unis. Ye tozalaka na ye en correspondance direct chaque fois pour parler un peu dans la mesure du possible de tout ce qui se passe à l'est du pays, à l'est de la République à démocratiser le Congo, na bamboka na biso kuna, na Goma, Bukavu, partout, Nord Kivu, Sud Kivu, ndenge makambo ezali koleka kuna, ndenge AFC M23 bazui bamboka wana nyonso na tangeli bino, et que désordre misusu ezali ko continuer na koboma naka bandeko bazali ko kufa, et que wazalendo bazali kobunda, soi-disant baza kobunda pona mabele normalement, mais bango bazali peut-être na esprit ya kobundela mabele na bango, mais donc d'après Wilco ezali ndeke régime ya Félix Tshisekedi yango nde mutu ezali ko utiliser ba wazalendo pour ses intérêts personnels, pour na intérêt na bango ya régime, ya ko conserver ya ko vouloir conserver pouvoir sans pouvoir oyo Hippolyte Kanambe Kabila apesa bango. Mais na ndenge toyebeli masolo ndenge ezali ko kende kala te Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akokima akopoto mbango parce que
eyebani nango mokili mobimba na baventure na ye ndenge ya kozwa pouvoir sans pouvoir ezalaki nde mpona moyibi. Il n'a jamais réformé l'armée, il n'a pas pu organiser l'armée. Chose étonnante, oyoke ezo sala ma bemingi na ba congolais parce que peuple congolais azali sécurisé te, insécurité totale. Imperium otobengaka Imperium Félix Tshisekedi azwa yango te, azana yango te. Imperium eutaka na peuple azwa yango te. Et qui dit Imperium, on voit bien l'armée, la police, les services de renseignement intérieur et extérieur. Nyonso wana azana yango te, azande na ba service ya mike mike na kati ya mboka juste pour arrêter n'importe qui, n'importe quoi. Ko traquer ba journaliste, ko traquer petit peuple, ko traquer n'importe quoi. Mais lelo oyo ndenge kaka biso na peuple mokozi tobanda koloba. Tobanda koloba. Or peuple ayoka ki biso te, bato bayoka ki biso te. Félix n'a rien du tout. Il n'a rien du tout. Donc qui dit rien du tout, c'est-à-dire une bonne gouvernance organisationnelle ya mboka ndenge nini mboka iko tambola et puis mboka ndenge nini iko zala sécuriser nyonso wana ezate. Donc nazali awa nazana Wilco betela biso nano masolo ya makambo oyo ndenge za koleka. Excusez-moi, voilà, j'avais complètement oublié la lumière. Donc betela biso awa tozali déjà na kati toza kolanda toza koyoka yo. Nicolas Domble Sako, merci beaucoup. Na Bokecho Ayambo, merci beaucoup. Na Shogwo Mebwo Beauté Naturelle, merci beaucoup. Na Claude Chomongo, et puis merci beaucoup. Na ndeko na biso Marius Bayeminde Kombelengi, merci beaucoup. Na honorable et déshonorable Ale Mboyo ya Mama Gimboyo le Sakonayo, Jenny Lembingazo Mosabou, Sécurité, DSP, renseignement militaire, etc. Puis mbotela ba maman na biso Brigitte, maman Mongala, maman Deboulonné ya Deboulonné TV, maman Diana Kumboz, maman Véro Kelani, maman Lydie Demille, et puis maman Nabiso, maman Véro Mondongo. Voilà, bande konangai tozol Nabiso awa tolanda toyoka nanu de Wilco en direct des États-Unis. Maloba pa na yo papa Willy pona ndenge naza ko comprendre te mutuna nge yali kaka ke ba wazalendo. Est-ce que bango na kaka ba mai ou bien ba wazalendo ezali batu mususu par rapport ya ba mai po ndenge na koma koyoka ndenge na ba mo be formation tozui na ndenge toza komona ba manipulation ya Félix Antoine Chilombo et kotiti na kati ya ba autochtone ba ndeko na biso ya autodéfense po bazali ko kufa ofele toza ko comprendre te baza ko kufa ofele baza na ba arme ya malonga te baza na ba munitions ya malonga te mais balingi ba faire face na régime ya Paul Kagame ya Museveni ba oyo bazali penda na minduki penda ya solo na régime ya Burundi oyo baza na minduki ya solo mais bango ba jeune na biso baza ko kende ko kufa ndenge baza ko kufa wana plus mibali baza ko kufa alors basi na biso bazo tikala kuna na ba zone oyo ya oyo bitumba ezali
suka suka bozomona te ke conclusion kozala ke basi na biso tellement bakozanga mibali kuna ekokoma ke mibali na bango ekoma kaka batuti barwandais bakilikili donc bakoya kobotela lisusu biso bana ebelebele donc voilà olobi nini maloba mboka yo Alexis Todesco Losako Antoinette Todesco yo yango wana Losako merci beaucoup maloba mboka yo ouais Losako papa et oui merci kopesanga parole merci bandeko na pesi mina bote tokoloba kaka makambo ya mboka te ezopesa biso mutu mpo namoni bato ebele je crois eza na bato mosusu baza awa ya este bakocomprendre makambo nazoloba makambo ya bazalendo oyo na bamaimai bato ebele bazocomprendre yango te surtout bato ya Kinshasa bazocomprendre makambo nini makambo ya bamaimai ebimi ekomi na ampleur ndenge ezalaka na jour ya mzee Kabila ndenge akotaki ayaki na barwande bitumba ya mzee Kabila wana ngai nazalaki na Uvira bata wana mzee Kabila ayaki pe na makote ya Uvira kuna asali ba réunion sikoyo ba mai oyo ya Uvira mutu aformaki bango ezalaki papa na biso kombo na ikini atana azalaki na ngo ikini soki ye na kopesa yo kombo yango nani ya kutumba te ya kutumba za bazalaki te kombo oyo nga na yoki kaka kala mingi awa bongo pandiri oyo bauti kokanga sikoyo nani bango nyonso awa ngai nayebi bango te nayoki bango nazo mwami kombo ye mutu abandaki makambo koede bazalendo bamaimai wana babukompo oyo ezalaki Mwami Rajabu soki mutu ya Uvira aza awa Mwami Rajabu wana nde azalaki mutu abandaki kosalela biso bamai ya bukoko wana omoni pe na bamai ya bukoko wana ya bamaimai wana ezwaki ampleur ebele Mwami Rajabu azalaki na bakote ya babubembe kuna mais azalaki mosika na biso te tokei kuna tobandi kokota sikoyo tokotaki ndenge nini po ezalaki bitumba balobi ke barwande baye balingi bazwa mboka bazwa baparti kuna nde tolobi te tokotika bango te fale papa wele communication kama mabe communication sikoyo ça va sominko imobali Dadi Bayola Losako na yo merci d'être là ndiye tokoti sikoyo nga nakotaki na oncle tozalaki na ndako na munene na Uvira na Mulongwe tozalaki na ndako munene ndako wana ezalaki donc ekomi Serge bakokuya donc tozalaki na bambongo moni papa azalaki mutu azalaki na bambongo na ye donc baye basali biloko bafufu banini po balia po tolia tozala makasi tokende lisusu wana bamaimai mais wana sikoyo biso toza na groupe wana ya bamaimai wana véritable véritable sikoyo maimai po bato ya Uvira bazalendo bayebi bango lelo soki otuni mutu nyonso ya este akoyebisaki bayebi bamaimai surtout Uvira toyebi bamaimai me bazalendo eza biloko basangisi toza na ta te me nakoyebisa yo bazalendo bayaki ndenge nini omoni bakombo ya bazalendo oyo po ezalaki na bitumba nayebi te soki oyebi président ya Burundi akufaki Ndadaye wana omoni Ndadaye wana nde ezalaki na babitumba kuna na baburundi kuna sikoyo baburundi kuna bitumba ezalaki toza na bato babandaki kobunda neti bazalendo oyo tozomona me na Burundi babandaki kobenga bango bamakizari wana président ya Burundi ya lelo azalaki na groupe na bango azalaki na groupe na bango pe na oncle na ngai abandaki kovanda na Burundi ye pe akufaki na babomaki ye na bitumba wana akendaki pe ye na Kibira eza neti zamba ya Burundi donc zamba wana eza munene makasi na Burundi donc zamba wana nde ezalaki neti bazalendo ndenge bazosala beti bakoti na zamba omoni sikoyo ngai bafamile na ngai babandaki kovanda babandaki kosala mosala na Burundi kuna me babandaki kovanda na quartier moko ezalaki donc quartier moko pesi mbombo aboyi donc kuna ezalaki nde makambo ya bitumba ebandaki kuna Kamenge babengaka yango Kamenge wana ndiye esali sikoyo bamakizari oyo tozomona bapresident oyo akufaki Adolphe je crois oyebi Adolphe akufaki azalaki colonel munene ya Burundi Adolphe wana azalaki bato bavandi na baplace wana nde Adolphe wana aza congolais mais
po avandi na Burundi trop Oui. nde akoti na bitumba wana zui batu. Donc Adolphe abandaki koya kozwa ba jeune kokotisa bango po babumbisa batusi ba gouvernement ya Burundi wana nde bitumba. Donc parmi bango président Yasimuye oyo yasa sikoyo azalaki na kati azalaki na zamba we azalaki na kibila azalaki na zamba we azalaki na zamba na oyo akufi bazalaki place moko na oyo akufi. Bon bango nyonso na oncle nanga mais oncle nanga babomaki ye akendaki kuna abundi ndenge ezalaka ma babeki babali akufaki na bitumba wana kala makasi banona je crois banona 4 wana sikoyo bamakizari wana ndiye bakotaki na Congo sikoyo ngai je me rappelle bitumba ya Kabila Banyamulenge bakoti na Uvira ngai nazalaki wana bitumba bakoti na Uvira bitumba ebundi nazalaki sur place na Bubembe wana bamakizari wana basangani na ba mai na biso tosangani sikoyo tobundisa barwande mais tokokaki te po barwande bazalaki na force makasi bazalaki na baminduki moko ndenge biloko tozomona awa eza lelo te biloko oyo bozomona awa eza biloko ebandaki donc baminduki tozalaki na yango te kaka ndenge ezalaka ba flèche bambeli tout ça bambeli et puis na fétiche peut-être na fétiche mai wana donc soki batike mai wana bakobeta yo masasi kokota te ngai naza yango na baotenga mai soki omoni nga naoki kofungula donc na bimisi na bilamba na ngai ya longoli chemise soki na longoli chemise okomona nga naza na donc biloko wana ba mai wana naza ndenge babande kosala ngo naza partout na mutu na nga nyonso ezalaki na ba cicatrice wana babande ko utiliser na ba gilet donc eza ba utiliser ba gilet batie ba mai wana donc ba mai wana ba tester yango donc ba ko tester yo avant okende na front mais oza na biloko il fallait respecter omoni basite basanga te kobeta batu te koyiba batu te donc soki osali kaka erreur oyibi mutu donc na oki kozala na yo mais na kovanda na yo esika moko te donc il fallait 5 mètres donc soki nalingi shimbo okomema yango otie yango na 5 mètres na ye na zwi yango okoki kopesanga na maboko te omoni bacondition nyonso wana ezali bacondition babande kotia voilà batie bango sikoyo bazalendo oyo bango baye na bukoko ya bamai wana mais bazo respecter yango te omoni c'est ça le problème soki bamoni mwasi il fallait bayiba il fallait balala na bango basala biloko bakoki kosala te batie pe mbongo liboso voilà batie pe mbongo liboso omoni biloko nyonso wana biso tozalaki nango te biso tozalaki kaka mabele ekende te tobeta soki mungu na ye tobeti ye po tozalaki na bamongo na biso toza na bafamille toza na bapeuple babandai kosala biloko toye tozwi tolie yango omoni c'est ça bamaimai baye awa kalakala mingi te ya wana ndie bazalendo aye kalakala mingi te ya omoni bamaimai nde bazalaki batu donc soki bakoti bakei donc nayebi so isa sombo papa ebi namoni petit moko azalaki na bamaimai wana oyebiki ezalaki neti film petit wana barwande babeti ye kano papa na nga petit amati likolo abambi na se aye petit akufi te mai nayebi sio makambo wana ezalaki somo donc po tozalaki serie nakati maloba te mais ezorapele nga baepoke ya mulele omoni mulele aza moto ya kisangani mpe moto abandundu nayebi te mais akendaki sikoyo nde ayaki nde sikoyo kuna na bakote na bino kuna baituri batusa voilà mwami Rajabu aza mixe na mule aza na makila ya bamulele na kote ya bafamille na ye donc babiloko wana sangisi voilà okomi biloko wana ebandaki bamulele ye bamaimai nde tozomona sikoyo bazalendo oyo omoni sikoyo bazalendo ebele bazosangana na baburunde omoni c'est ça le problème po babato ebele bazobunda na bazalendo na moment nani ya bazalendo oyo ebele baza baburunde babimaki na burundi bakimaki bagere oyo ezalaki batatu ezalaki kuna mais wana nde bamemi idéologie oyo
ya wazalendo oyo ezosala basangani babembe bafurero basangani na baburundi soki omoni sikoyo bazalendo bakomi na groupe misatu omoni baza na groupe misatu na chaque groupe eza na droit na yango donc eza na nini na yango na mitindo na yango na ba principe na bango donc baza na principe moko te mais biso jour ya bamaimai tozalaki kaka bamaimai kaka donc principe moko soki maimai ya Uvira na maimai ya Bukavu baza na principe moko donc nyonso tozosala eza eloko moko omoni mais na moment oyo bazalendo komi différence c'est ça le problème pe makambo ezobeba mpona nini à chaque uzalendo donc ya kotumba na nini na ye ndeko na biso papa na biso oyo babomi aza na mitindo na ye mosusu place mosusu baza na mitindo donc nyonso wana eza unité te soki ozwi wa bokoko wana ekosimba te omoni ekosimba te po badroit bozo respecter ba principe te c'est ça le problème voilà nde makambo ya bazalendo oyo sikoyo basali elere nini bazalendo basali elere moko grave elere basali bapiége bango mpona gouvernement ya Félix po bayeba bakota bango na kati bayeba bokoko wana basalaka yango ndenge nini omoni c'est ça le problème sikoyo bazwi babiloko wana nyonso Félix azwi yango asunga yango autilize ata na basoda na ye amemi yango epai ya Rwanda apesi barwande po barwande toyebi ke jour tobanda kobundana na bango na Uvira wana bazalaki na banani wana ya bango ya ko donc oki komona ye awa na minute muke surtout ki akomi na place moko donc babandai ko bazalaki na banani na bango puissance na bango ezalaki donc soki aza awa na minute muke okuti aza na Uvira donc na seconde muke aza na Kinshasa omoni ye biloko babandai koutilize siko biso bamaimai to fouye na bukoko ndenge ezalaka to comprendre ba na bango omoni to comprendre ba na bango bon to bande ko kota na kati na bango to comprendre OK biloko azo utiliser yango boye mais lelo na wazalendo biloko wana ezate omoni ezate po chaque mutu azosala biloko na ye oui parce que ba respecter bikilate hein ba interdité hein voilà ba so respecter te ba so respecter bambongo ba tout ça donc ba komi ko voilà omoni c'est ça le problème sikoyo donc bazosangisa basangisi bikoko basangisi na biloko mosusu donc biloko wana ndie ezo donc bazo discipline ezate c'est ça le problème ezoleka sikoyo c'est kozomona bazalendo moye babunda bakoka biloko bakokoka te tolobi ke bazosala mabe te mais soki ozo respecter ba principe wana soki eza na moto ya est aza akoyebisa ke makambo na ludi awa nakosi ata eloko moko te po baprincipe wana il fallait orespecte yango soki orespecte baprincipe wana te omaîtrise yango te na mutu donc yo ata ndenge nini bale kokota kaka mais bokoko wana ezalaka ya solo esalaka soki outilize yango mpo nga moko nasalelaki yango omoni c'est pourquoi toza awa nzambe asolaki biso toza awa tokoti mpo tobimisa bafamille omoni bafamille bata wana po babima bakende na batanzanie wana soki oza na kati ya bamaimai te ekozala pasi po biso en tout cas tomoni liwa na maboko ok surtout nga na grand frère na nga merci beaucoup déjà na banini explication nyonso opesi wana eloko na ngai kaka tokotana mwa mozindi mpona koyeba ndenge ezali mais sikoyo ndenge sikoyo bitumba ezocontinue Félix eyebani ke babotoli biso babotoli AFC nanga Corneille nanga M23 babotoli plusieurs grandes villes nord Kivu sud Kivu notamment Bukavu Bukavu ezakaka toujours na maboko ya M23 Walikale ezakaka na maboko ya M23 bakomi siko wapi na niveau nini po toyeba parce que na ndenge nazomona sikoyo depuis Félix azongeli pour parler na bango na niveau ya Doha na Qatar akei kuna esimbi pe lisusu te po Félix azolobaka ke batika yake ndeti na 2028 et que nanga pe alobi non
il faut se démettre, il faut démissionner à l'ongwa assurer sécurité na ye mais ye azoboya ndenge wana bon Kisangani ezali à vie na AFC M23 sikoyo bakomi na niveau nini parce que bauti koboma lisusu bawazalendo lisusu aba plus ou moins 33 bon na yo kipe yo lobi wana lisusu information misusu bakisa wana soki babomi 33 mais bakangi soki combien voilà na kipe sio maloba papa nga omoni makambo oyo ngai nazo nde biloko nalobaki lobi na bokoto ya papa Bukechu omoni makambo oyo ngai nakoloba senonga nalobi seno bato nyonso te mais senonga ndenge nazomona soki tozo encourager bazalendo bakende kobunda en tout cas ngai nalobi ke tozotia bango na baerreur nako expliquer mpona nini bandeko bakomi vraiment la chair à canon bakomi la chair à canon bitumba oyo eleki na bajour awa tozomona awa bitumba oyo bazalendo ngai na fuye bainformation bavoice naza nango awa na fuye bainformation na tuna nini eleki kuna bandeko na nga bo explique nga batu baye kobunda minduki baza nango eza bakarashnikov ya kala bakarashnikov wana ya kala batu bazobunda na bamapapa baza na basapato te biloko bazobundisa yango tomoni papa edi oza wana natindelaki yo ba video wana eza eloko nazokosa te eza donc jour wana kaka jour wana bapeuple bafilme biloko wana batindeli bato na partie wana nazwi biloko wana donc eza neti ekomi Félix azosaka na bango te azobundisa bango mpona moment oyo na international nayebi te soki bato bayebi bazokonsidere bazalendo neti baterroriste je m'explique mpona nini oui yo lobi mpona nini ok boyebisanga place moko Félix abimi alobi ke sikoyo pays ekomi na guerre ngai na déclaré guerre ndenge président Zelensky asalaki na Ukraine alobi ke ngai na déclaré guerre mutu nyonso ifale akota na guerre sikoyo soki président atake président na bango kuna Félix alobi toza na guerre na déclaré guerre mutu nyonso a déclaré guerre te pe aotikala osala yango te parce que azali coincé na accord na ye signa na Paul Kagame pour kobalkaniser mboka tout ça kotia biso na situation difficile pour bakabola mboka voilà qui lelo a déclaré nite donc elingo baketo wana guerre officiellement quoi bazalendo bazobunda po na nini po mutu akoki kodéclare guerre asali yango te na moment oyo bazalendo baja registre na gouvernement ya Congo te bazosala ndenge tolobi atike mutu aye kobotela yo mabele ifale obundela mabele na yo voilà ok voilà c'est bon est-ce que gouvernement ya Congo esi elobi ke peuple bino nyonso neti Mzee Kabila alobaki bino nyonso bozwa bafleche bozwa nini toya tobundisa monguna soki olingi soki ye alobi annonce wana bomoni ke bato bakokota na bato ya international bakoyeba ke ok Congo sikoyo ekoti na nini ekoti na guerre tomonaki na Ukraine peuple nyonso komi kodefendre mabele ekoma kodefendre mabele ndenge Laurent Désiré Kabila alobaka oui voilà est-ce que bomoni biloko kwana ngai na moment oyo nayebisi bino bazalendo bazokonsidere bango neti baterroriste sikoyo terroriste wana na nani international bazokonsidere bazalendo neti baterroriste sikoyo bazalendo président ya bango Félix ayebisi bango baya kobundela mabele te annoncer te bato nyonso bamona yango sikoyo bazalendo bazobunda mpona nini est-ce que mutu soki aye na ndako na yo alingi atake yo we oza na droit ya kobundisa mutu wana omoni mais sikoyo tomituna bato bakotaki na ndako armée ya gouvernement ezalaki wana est-ce que armée ya gouvernement ya bango ebundisi bango aba bapeuple baya il fallait gouvernement aye réaction tokoki kosala 10% mais mususu il fallait gouvernement esala yango mais siko bazalendo bazosala 100% bandeko nanga ata bino moko armée kufa armée zate FARDC bateka yango donc ezalaka sute sikoyo armée ekufa siko bazalendo bazobunda mpona nini bozobundaki bazobundisa bana bato kaka pamba oyo awa nazoyebisa bino 33 bakufi
bakangi 500 wazalendo na biloko esilia 500. Est-ce que bakongole bayebi ke bakangi bomoni gouvernement elobi gouvernement si eye awa elobi nini esondoli na bango elobi ke bayebi biloko wana te bazwi général général Padiri na moment oyo nazoyebisa bino natindaki papa edi soki akoki kolakisa video alakisa photo alakisa bino Padiri général wana na moment oyo nazosola na ye bakangi ye na Kinshasa balobi ke ye akendaki koyebisa bazalendo aza na renseignement militaire autorisation ya Kinshasa te renseignement militaire ya Congo DGM non sikoyo papa edi oui sikoyo vie edi toloba masukamba solo papa wana général Padiri wana bakangi bakangi ye po ayebisaki bazalendo bakende kosala mobulu sans gouvernement ya Kinshasa eyeba mais bazalendo bazobundela mboka sikoyo bakangi ye apesaki ordre bazalendo sikoyo asali mabe to asali be ndio place wana azocomprendre te na place wana bandeko Félix azosakana na bazalendo po azobomisa bazalendo bazobomisa bango kaka pamba bandeko na nga bazobomisa bandeko na biso pamba kaka bazotia bango na danger bato wana bazokufa bazalendo wana azobomisa bango pour gagner du temps pour gagner du temps oui pour gagner du temps soki ezalaki aide bango ya bien babundela mboka wana c'est bon mais okoki kotinda bato babunda baza na baarme te eloko akolia baza na yango te me bandeko na nga to continue koyebisa bazalendo bakende kobunda ata bino moko eske ezalaka papa Willy ndenge nalobi awa tobandaki kolia bien papa Willy sikoyo problème toza nango awa surtout biso wana niveau ya diaspora bato mosusu bazoloba ke non bazalendo baza baautochtone bazosala autodéfense il vaut mieux bazobundela mboka mpona kobatela mboka bon bato mosusu bazoloba me bazalendo mosala bazosala sikoyo bazosala mosala mpona Félix donc finalement tozocomprendre les sociétés bango d'un côté bazobundela mboka babundela mabele na bango oyo baza kobotola yango ou bien bazobundela Félix pour Félix azoprofite na bango azogagner temps avant qu'il akima ou bien atika pouvoir Félix azobeta dame na bango azala ba Rwandais Félix aza complice babenganaka basololaka na butu bazalendo azosala bongo alakisa ta na ye azolakisa ta na ye papa na nga eski okoki koexplike ndenge nini bato na Ukraine bato nyonso bakoti na bagere wana bapesi bango baminduki baforme bango batie bango bakende kobunda esi wapi omoni gouvernement ya Kinshasa eforme bazalendo boyebisanga base na bango bazoforme bazopesa yango baminduki baminduki ya monene wana tomoni 25 sur 25 awa bazalendo bazolela awa baza na minduki te baza na eloko ya kolia te baza na sapato te pourquoi bango bazoyekelaka nini régime ya Félix pour l'air moko bango ba Félix baloba non bokende kobeta ba nini ba obi na bino te be masasi te na côté tel bosimba côté kuna te bokende koto donc na bengi bazalendo oyebi yo moko cousin na nga petit na nga azalaki na réunion atienga na live na réunion na yebisi bango nyonso avant papa na biso akufa awa na yebisi bango bandeko na nga soki mo rappel to bandai na yebisaki oka na bebanaki na ye na bebanaki na ye na yebisi papa bino bozo continue koloba Félix banda Félix azwi manda ya liboso azwi ya mibale boyebisanga aide bino na nini aide biso te sikoyo pourquoi bozo yokela ye ayebisi nga ke ngai pe na lobi na lembi po ba problème ezali Félix a payé nini kolo ya wazalendo wana apesi bango mbongo sikoyo apiéger bango azwi mutu bakoki koyokela ye eza kaka FARDC général wana omoni siko problème asali sikoyo bazalendo donc bazolanda kaka lokolo ya ndenge ya koloba général nde balobi ndenge ya kosala boye nde ya soni neti tomoni awa Burundi ebisi bango ke Kinshasa elobi okoki kobeta place wana te babeti te omoni sikoyo yo ozokontinue kobunda ekomita ya kobeta ba F23 ordre moko ebimi ke kobeta na montagne wana te sikoyo bitumba ezalaka na place ya kobeta te to bitumba ezalaka soki omoni monguna obeti soki omoni monguna obeti biso tozalaki na ideologie soki omoni monguna beta ye omoni sikoyo makambo ndenge ezoleka kuna
donc nayebi si na front eza donc petit na nayebi si na front eza er moko ye moko nayebi te mikolo nayebi soki akei wapi azomona lisusu nazobenga na tango alobi ke soki oza na front mutu donc oyebi nani aza nani chef aza nani mutu azokamba bato aza nani donc mutu bazobeta na guerre na er moment baza na telefone na bato ya Kinshasa mais oyebi ke nini bamotori omoni Mamadou Ndala système asalaki yango nayebisaki bango osala système ya Mamadou Ndala ndenge asalaki c'est pourquoi omoni Mamadou Ndala betaki barwande azwaki bamotola wana nyonso wana akangi yango bafardc bazokende bitumba baza kose filme baza kozwa baimage mais dans l'entretemps bazokosana ke à partir ya baimage wana bazorepere bango facilement na Motorola wana omoni Motorola wana soki ezosala eza na bacode eza code na bacode sikoyo nakoki kozwa code na yo eza na technologie bakoki kozwa code na yo biloko nyonso ozoloba bazoutilize yango c'est pourquoi ba États-Unis awa bayebisaka yo donc bango biloko na bango ezalaka bloc omoni sikoyo Mamadou Ndala atimbaki alobi atuluta tozosala boye bazobeta place tozali sikoyo bazoyeba ndenge nini Mamadou Ndala alobi azwi ordre alobi ngai naza mokonzi na bino awa makambo ya Kinshasa wana abu pia bolanda makambo ngai nazoyebisa bino akangi biloko nyonso wana jour akangaki yango omoni ndenge Mamadou Ndala abetaki barwande abeti barwande nayebisi ya kosala kutu te nayebisi peti na nga bosala système wana soki bosali système wana te bokonda kokufa nete mama lelo tosuki wana bagere oyo eza bitumba eza bazalendo bazokanisa te bitumba oyo eza neti film eza neti biloko moko eza banini bagame kaka eza serie te papa bakoboma yo soki bato wana baye bakoboma yo barwande baza na esprit wana bazozwa biloko serie yo bazalendo bazozwa biloko neti ekomi eza serie te omoni c'est ça le problème tala neti baimage oyo tindela ngai ya suka namoni kaka bawazalendo balaki soki kuma soki 4-5 bozokende mpona kobima après babomi bango nyonso babomi bango nyonso na jo wana omoni jo wana ndenge bapanzi mutu na ye donc balande bazelaki kaka batindi drone wana bazeli kaka ayebisa bato bakende donc ayebisi bapeuple bakei na bakendela bandako po tozwi place oyo eza na biso bokendela bandako soki bayaka tokolakisa bango bapeuple babima boye kaka nayebisi yo bafungoli ye mutu seconde kaka seconde moke mpona nini bitumba oyo bandeko na ngai nayebisa bino ngai information bapesi nga papa wili pesa solution d'après yo ide na yo bon pesa solution ngai bitumba balobi nini parce que bananga batutu wana baza mpe koavance donc voilà lobilobi ya bakisanga Rwanda nani bazalendo babundaki en tout cas lokuta mabe tokoki koloba babundaki te babundi en tout cas sikoyo ekomi na ta moko boye Kagame asali nini atindi la forcément na ye papa atindi 4 kwe nyonso na bamai nayebisi yo soki natindeli bavideo awa ya babato ndenge ezoya nayebisi yo koloba non awa ata bazalendo babundaka nayebisi papa nanga atindi babato moko babato wana soki omoni yango okoloba te eza makambo mosusu donc bayaki bazalaki serie moto akoki kobotela bango goma wana te po goma wana babundaki na basoda ebele bazalaki wana basoda ya South Africa basoda ya Burundi mais bakokaki te papa nanga bazalendo 300-400 bakokoka kobunda na bato wana ata yo moko eza bitumba eza neti oyo toloba o te soki tosali boye tozobomisa bato tozobomisa bana ya bato tobanda koede soki tomoni makambo ezosimba te congolais eyebisa moninga makambo oyo soki osali boye ekosimba te mebi totala ndenge mosusu ya kosala c'est ça mutu soki alingi yo apesi yo conseil eza ata tosala basianse na basianse ekosalama te ozobomana ozobetana na 3 pays wana eza na teknologie ya makasi omoni Rwanda ekoki komona bazalendo na Rwanda kaka emoni bango ekoki komona bango kaka na Rwanda sa bakenda ata kobeta bango emoni bango bakitisi drone wana soki drone wana ekiti wana epanzi bango nyonso omoni epanzi bango nyonso États-Unis ekoki komona bato à partir ya Afrique emoni mutu awa teknologie eza évolué donc papa wili ngai na koloba ke
tokende na bazalendo ngai na koloba ke soki balingi babunda bazwa biloko il fallait babunda donc gouvernement wana ya bango batika ko respecter ba mot d'ordre ya régime ya Félix ouais mais soki ba respecter yango c'est ça le problème bazana minduki te mais soki bakozala na minduki nga na lobi soki bazalendo bozala na minduki gouvernement ya Congo ya lukuta wana epesi bino ba minduki bakano banini wana ngai na koloba c'est bon bokende bobunda bazana ngote oyo soki bozokende kobunda bozana yango te eloko akolia eza te munduki yango soki ozobeta yango il fallait ozala makasi olie eloko po ozala makasi po ere moko soki obeti yango ekoki komatisa na yo na munduki bokei po munduki wana ezalaka na stratégie ya kobetela yango donc bazalendo botika kokufa bandugu yangu muko mnakufia tu bure bandugu yangu bazalendo mwache kukufia bure bandugu yangu muko mnapigana na watu wenye president wenu iko nafanya mkipigana nabo yeye anawaambia kwenye moyo muko akiwaambia kwenye moyo muko juu iko na maradare na vitu vingi iko navyo bana baona partiri ya Rwanda banatuma madrone na kama huwa bure muko mnapigania mtu mwenye abajali abapendi abasefii bozobundila mtu alingi bino te azokipe bino te president iko complice omoni donc Kisekedi wana ndenge azali nanga Kisekedi Kagame nani mususu huyo bango nyonso bana mulu moko bazana mulu moko osali lelo osali bien en tout cas au travail bien basolo la kabande konanga botika soki bolingi bokota bitumba boyeba makambo tozokota oyo est-ce que toyebi ndenge ezosalema mpona butu bomoni batu bazalaka bamosusu na tongo bakomi ba ennemi bosala prida bandeko nanga bazaleli bokokufa kaka pamba nga napesi conseil atake mutu soki omoni ke Kinshasa ezoede bino te botika mpona moma oyo en tout cas lobi soki balindele babalukeli bino gouvernement esondoli bino déjà sikoyo gouvernement awa esondoli bino c'est-à-dire na international bayebi bino te o gouvernement endimi te elobi ke bokendaki kobunda kuna sa batinda bino eza bango te nzambe na ngai makambo oyo pardon papa edi merci nde makambo ezoleka na Kinshasa oyo. Ok, merci beaucoup Papa Willy en tout cas merci ndeko napesi bino mbote botondi voilà merci papa ozala mwa mbote ya kopesa ouais napesi ya mbote papa Bukechwe na yo pe papa eso na mama Mungala na mama Didi ba mama nyonso to bundame eloko na koloba mama na biso bino pe boyebi eloko soki na lobi mabe bo limbisa me na moni avantage ya kotika bazalendo wakende kobunda sa bazwa appui na batu bazokosa bango bapesa bango baminduki bakende kobunda o bazobundela mabele c'est bon mais ata mutu azobundela mabele il fallait azwa ata aide muke ata opesi ye ebele te mais muke po azosacrifie mpo na mboka na ye mais eloko wana tozomona yango na Kinshasa te c'est-à-dire bino wa mama na biso bobanda ata koyebisa bango po ngai namoni en tout cas ngai namoni eloko nini baoki kokende kobunda kuna bazobundisa batu mutu bazobundela ye alingi bango te Félix alingi bango te voilà non seulement merci beaucoup non seulement Félix yango alingi bango te alingi pe peuple congolais te parce que peuple congolais pe alingi ete donc à 99% bandeko na ngai boolanda biso awa Sominko Imobali Irene Frey Infinity Benson MRLTP Alex Mabanga Cherubala bandeko tu boolanda biso awa mutu oyo akokaki soi-disant o babengaka ye président ngana yebi kaza président ya IDPES atikala jamais kozala président ya République démocratisée du Congo pour la 2018 a gagné l'élection et puis na 2023 boyebi baventure oyo ya salaki mais batiki ye wana pourquoi parce que c'est un président soi-disant entre guillemets faible plus faible que le faible na mboka na biso balingi président oyo azali forte balingi kaka batielaka biso ba moribond ba marionnette oui na bosani eloko moko boye bandeko bosomi tuna te pourquoi
bata nyonso tozomona biloko ezoleka est-ce que boyoki Fayulu azoloba est-ce que boyoki Kamera azoloba bomituna mpona nini bato wana mibale bazoloba te biso toza na makambo ya kati me tokoloba te mais soki tozwi ba information ya sirsi nayebisi nalobaki kala na bokoto ke Martin Fayulu wana bandeko na nga botika politike oyo politike eza mystique papa na nga politike oki kosola na mutu libanda ndako akoti na ndako abimi achange bala moko makambo ya politike oyo bandeko na nga eza mystique mais bomituna pourquoi Kamere babitumba oyo ya bagoma nyonso alobi te Fayulu esi bomoni place Fayulu alobi bandati makambo oyo elobi ebandi bozomona place alobi te alobi bomituna question wana merci. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Tokomi Malasima, merci beaucoup. Ndeko Willy, Oko Katanayo, Kuna, donc voilà. Voilà, donc, Bandeko Langai, vous venez de suivre notre confrère Wilco, Papa Willy, en direct des États-Unis. Il est mokpa Ebisibino qui Azalaki Nakati, et ma solo, Azali l'un de Mai Mai, mais à comment on a les États-Unis. Azali Nabiso Elongo, na kati ya peuple mokonzi, peuple souverain. Kaka ndenge to bundela kamboka bandeko nangai, yango wana toza kosola masolo oyo. Batu nyonso wana bauti na moule moko. Comment voulez-vous na mboka na biso? Batu nyonso bazo kende kaka po bazwa pouvoir, batu bazo kende na Rwanda. Félix po akoma place akoma wana akenda na Rwanda. Mais hier alingi batu musulite bakende na Rwanda. Intel soka kei bango na IDPS babenga balobi traître. Nani oyo akende kuna nani politicien mususu comme na ekimangai. Egoya. Akendaki nani président ya IDPS le peuple. Vous rappelez comment on a beaucoup mélangé ici comme mobile tout ça beaucoup mélangé. Et voilà, il y a quelqu'un qui derrière Geneva qui gali kuna, quelqu'un qui peut sur derrière ba kei kuna ba kokutana bananga ba tout ça. Mais ba Félix na IDPS na bango na régime, bango ba kalfe bango ba traître. Bongo siko Félix tango zo kutana na ba doa zo kutana na bato ya lo ba ya kutana na ba Paul Kagame lo ba kutana bango kaka na paradis. Yende aza traité. Pourtant c'est lui qui a fait la haute trahison dans Mboka na biso. Jusqu'à régner, jusqu'à aller régner la constitution, hein, oyo et pesaye ba fonction wana ya tant que président soi-disant de la République. C'est une haute trahison. Félix, yende mutakena ko signer accord, plus ou moins 14 à 15 accords à signer na ba Paul Kagame, na ba Hippolyte Kanambe, na ba Museveni, na ba mboke belé za okende kuna na est. Yepe mutamema biso akoti biso na kati ya EAC, qui est une communauté de l'Est. Biso toza bato tozali na Afrique centrale. On ne pouvait pas être là. Donc nyoso wana tu ba trahison tilelo ye asolola kamingi na bato ya est ya ba Rwanda ba Uganda ba nini ke asolola na biso moko bana mboka na kati à l'interne na kati ya mboka. Mais bato oyo nyoso yo bazouta na ba corps na bango ndenge bazouta na ba corps bazo ke signer na ba Rwanda na ba Burundi na ba Uganda et pona bango bato ya IDPS ya Félix Tshisekedi bango bazo ke partout na ba sommet ya ba ONU partout ko ganga na niveau international ko ba ke bato wana baza comment ba très bato wana bazo qualifier bango de tous les noms ba benga bango ba Corneille Nanga, tout ça, ba pantin, ba marionnette, et pourtant lui-même, il oublie que lui-même, est donc, il est le premier pantin, marionnette, Yamakasi, Kolekakutu Batunyo so Awa, et la preuve en est que jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas eu un gouvernement au vrai sens du mot. Naïe. Incompétence notoire.
à cause il y a trahison il est tout le temps en complicité avec Paul Kagame azako épargner Paul Kagame de tout le monde azako soigner ba relation bon mona wapi mboka lokola Zelensky azana na Ukraine na Russie va continuer à garder ba relation diplomatique en bonne et due forme bako kozala na ba bonne relation ambassade ya ba Rwandais na kati ya Congo eza toujours ouverte ya Uganda na kati ya Congo eza toujours ouverte na ngambo ya ba Rwanda kuna pe ya biso pe eza kuna eza ouverte sans être fermée frontière tout le temps eza toujours poreuse ouverte babilo qu'on a tout trahison wana haute trahison wana ya Félix ya onto ba ke mutu na ezaka bien te bande ko ngai tala ninga za ko sabat on n'a jamais vu un pays qui soit gouverné par des mensonges tout le temps ba mensonge et puis moyibi et paille sécurité na mboka ezalité ba mobondo apamba na kati na awa na bandundu na bandundu bazoko kanga ba mobondo te pourtant bazape na ba arme malonga te bazaka ndenge moko na wazalendo bango bazokumisa lelo mais bazoko en finir avec les mobondo te d'où la complicité est totale avec Félix. Félix, comme vient de dire Papa Willy, Nabutu, solo la kanabango, la kanabango, yégoute comment pour les naba Doha, naba Luanda, partout, azoko kutana kanabango. Mais jamais à kolinga kutana bandikone ba congolais pour trouver une solution d'une manière vraiment politique. Il y a cohésion nationale. À kolinga kutana na batute. Basango awa SCC Senko basali ba démarche en bonne et due forme ba démarche basali awa pour na koluka cohésion nationale pour na nini peuple esangana et toye ba ko faire face na situation akolinga ka ngote Félix akolinga ngote parce que ba secret na et tout ekobima ya ba koro ya signa lelo oyo ay ko fabriquer bateau gouvernement soi-disant ya bongana zobenga gouvernement gouvernement national de Fachi gouvernement Fachi national oyo vraiment ezali atana et respecter vraiment éthique ya ninité et puis la définition comme telle il y a gouvernement union nationale à respecter en côté avec des consultations bidons il y a bango na bango pour ko élargir gouvernance na bango il y a union secret salé bande kolangay peuple congolais bakino bango baza toujours dans le brouillard dans le bruit et dans la distraction et bazaka ko bina ko yemba maye komeli bango ezokomela bino tina tolo maïs comme la binotina tolo 5 mètres ya maï na bakate bandako mais ces gens-là le monde n'arrive plus à comprendre congolais qui ne veulent pas se défendre eux-mêmes. Le peuple doit se libérer tout seul. Un peuple a le devoir de se libérer seul. Jamais va libérer un peuple. Pour ceux qui m'ont libéré, mais en fait de compte au Sengayo au devoir yé à kosenga yo ba compte à rendre parce que yé a libéré yo yamor tout ça au benga kabino ba kinoa surtout parce que c'est la capitale qui libère le pays ningi zo sala mana sami na ba Niger na ba Mali et na ba Burkina Faso partout na ba mboka nyoso wana ba libération nyoso bango nyoso ba komi nango lelo ba langue na bango ekomi officielle ba bengani ba longoli ba langue française et tout ça bazo kende baza ko avancer de progrès en progrès
baza ko développer bamboka na bango mais bino ba kinois boza ko zela kaka ya nzambe nzambe si asala mais bozo zela kaka toujours ya nzambe po bozo yango quand po tout basi ba pesa biso. Nous sommes potentiellement riches mais on est aujourd'hui plus pauvres que les pauvres. Vous vous rendez compte de cela? Et bolingi côté le matin, bozaka wana. Félix a jonglé bino sala ba vanteri, le kuta ba mensonge, hein? Un mythomane n'est jamais vu. Na idepes. Bango bazotala mabuna bango. Lelo oyo ndenge na zobisa bino. Mais Félix ateki mboka. Moteki pizza. Azana somo ya koteka mboka te. Ateki mboka. Dès la tête aux pieds. Et puis azo continuer koteka. Azali ko se commercer na ba membre na e politique ya ba IDFS hein ya ko teka ka ba poste ministériel ya ko teka ka ba nini ba comment ba siège ya ba parlementaire au parlement comment corrompu ba députant ba sénat tout ça les bonobos des chimpanzés bango tout ba somba siège na bango ba somba ba poste lelo ya zoteka après consultation oyo ba odi ko sala soi-disant lelo est-ce que pour bimisa gouvernement na bango ya ba aventurier ya ba mafia ya union na bango nationale ba zoteka ba poste ministériel entre 500 et 1 million, 2 millions de dollars. Bazoteka. IDPS, Félix Kizengeti. Bazoteka, ba poste ministériel. Vous vous rendez compte de cela? Donc, ça prouve à suffisance que, c'est toujours pour leurs intérêts économiques et intérêts financiers. Il y a bango, mafieux, bah qu'on respecte jamais éthique, bah qu'on respecte jamais principe oyo et ça là que gouvernance malonga et ça là na mboka wana parce que bah yebi que bazala ba mafieux bazala ba voleur tala ningi bazo bomisa bana na biso bazo bomisa batukuna na bani et bon et voilà pourquoi pas lelo oyo lelo biso to comment comprendre ngana comment comprendre bande ko na biso ya est. Na comment comprendre bande konabison ya est ba koufi ebele plus de 15 millions de morts bango de bato bazo payer les pots cassés. Na komi ko comprendre bande konabison ya est que ba koufi ebele ba bundi pe ebele pendant plus ou moins 25 ans baza ko continuer ko bunda mais bango de bato bazo payer ba pots cassés. Lelo oyo ba komi ko lemba pendant que bino ba kinois bozo bina bozo kende ba musique bozo sala ba n'importe quoi na bino mutu moko ta kende ko condamner bango ke lelo bakoma ko souhaiter arriver ya Corneille Nanga na ndenge aza ko avancer lobi a ba kozwa kisangani ba ndeko na biso na ba kufebele ils n'en peuvent plus parce que babunda ebele bazako bele la bino ba kinois bino ko botikale ka bozala ba kinois zerina bino lelo oyo biso on a peuple moko stolo ba kiki papa na biso nganda aloba honore nganda aloba bolinga te boko telema un jour boko telema lelo ba maye komeli bino te na tolo na ko laksa bino ba image bo mona ndenge ni makambo ezali bokomi na boîte na kati ya capital banzela to ekofi. Félix est là pour vous détruire et détruire le pays. Félix a tout détruit. Même à l'époque de celui que vous appelez Rwandais, Hippolyte Kanambe et tout ça. Nous tous on l'appelait Rwandais. Mais lelo yo mwana mboka. Oh botiki la mwana mboka, bopé ça chance. On ne donne jamais la chance à quelqu'un qui fait de la politique. Hein. Bon, on n'a pas ça mutu chance. Lelo Oyo, Félix, il est là. 6 ans maintenant. 7e année en Dites-moi qu'est-ce qu'il a fait.
qu'est-ce qu'il a fait de bon pour notre peuple, pour notre pays? Au contraire, il a détruit complètement le pays. Et là, il ne veut même pas quitter. Tétriculer. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour essayer de détourner tout en déconsidérant la constitution qui est en place, en reniant la constitution même qui est en place. Lobby, on a comment déjà changement de constitution. Vous pensez que dans sa tête, il a oublié ça? Tout ça, c'est pour s'éterniser au pouvoir, pour son intérêt personnel, pour l'intérêt d'une seule tribu, d'une seule ethnie. Mais pas pour l'intérêt général, pas pour l'intérêt national. Changement de constitution, simbité. Yewana ke na nini na kosala gouvernement union nationale na ndenge na ye. Tout ça ka rapport à la wana. Et lobby yawa to yeko découvrir ko dénicher que alinga ki a faire voter loi moko na assemblée. Awa na parlement loi dite la loi comment ça s'appelle encore? La loi, excusez-moi, je vais voir. Ah oui, la loi dite d'exception. La loi dite d'exception. C'est une loi spéciale. Et ça, quand il faut passer dans la période transitoire, il y a 2 ans, 3 ans, et machin, et ça peut aller plus loin. Mais cette loi dite d'exécution, cette loi spéciale, si lorsqu'on est en guerre contre un pays, lorsque nous sommes attaqués par un autre pays, comme le Rwanda par exemple, c'est ce qu'il nous fait, mais pour le faire, pour faire voter cette loi, pour la loi wana ezali que tout serait suspendu, tout sera abrogé comme institution, comme principe nyonso principe électif. Voilà, oui. Donc pour la voilà, donc mandat électif, vous allez abroger et suspendu. Vous vous rendez compte, na loi wana. Loi wana ce qui va voter en un parlement, il y a bonobo na chimpanzé ou ils en a katamboka na bino. Tellement que c'est un parlement corrompu, décorrompu, et ben mokil mobimba, na parlement parlementaire, zalakawana pour défendre intérêt, il y a peuple, mais nous avons un parlement qui ne défend pas le peuple, mais qui défend le régime, qui défend les pouvoirs sans pouvoir. Il y a Félix Tshisekedi. Alors, faire voter cette loi d'exception, na batoningona écoleka direct. Écoleka direct, mais cette loi-là, maintenant, la loi d'exception est là juste pour abroger ou suspendre tout mandat électoral. Mandat électoral institution présidentielle, institution parlementaire, commune, province et tout ça. Le pays va rester comme ça par question de guerre, donc jusqu'à ce que il faut gagner la guerre ou peut-être la perdre, mais il y a les lois d'exception. Il y a des salami na Zelensky a sali kuna na Ukraine. Mais pour lui, il a fait ça pour l'intérêt général de son pays, pour que Babunda contre Baris. Donc, moi, l'élection salamate, parce qu'on ne peut pas changer de gouvernement, on ne peut pas changer les gens qui dirigent, parce que Bango Batoubayebi,
makamba bitumba wana ekuteli bango bango nde bato bakoyeba ndenge ya kosilana na bitumba wana. Voilà la raison pour laquelle bavotaka loi wana d'exception. Loi wana exception. Mais c'est quoi biso? Dites-moi, quand est-ce que Félix il a fait une déclaration de guerre contre le Rwanda? Quand est-ce que Félix a dit qu'aujourd'hui, on va faire la guerre contre le Rwanda? Nulle part ailleurs. Pe Félix a kotika ko singa yangote. Donc, nenge tozalaka wana, ezali que Yemoko Félix, il a reconnu officiellement que les M23, aujourd'hui AFC, Bazali, Banamboka, ce sont des Congolais. Donc, notre agression, notre insécurité, Namboka Nabiso, Naba Nord Kivu, Sud Kivu, c'est un problème congolo-congolais. Bon, si koyo, loi wana, et que si manegini, on va faire voter loi wana ya loi d'exception comment? Pour abroger tout le mandat, tout mandat électif. Et puis, donc, qu'on garde kaka, même régime, même gouvernement, pour la gérer situation de guerre. D'où Félix n'a voulu faire ça que pour son intérêt personnel. Le col a eu échec dans le changement de la constitution. Et s'imiter, gouvernement de l'Union nationale, et idée kili. Donc, à ce continuer toujours, na idée maléfique, na plan machiavélique, il y a koluka. Nengenini a s'éterniser dans le pouvoir, nengenini bagotika là on a pour faire de la partie ouest, il y a beaucoup nabiso et comment empire Luba ou dynastie Luba. Point barre. Donc, le qu'on a yango tout bimisi yango et puis tout yebi yango kiko simbate. Et bozomona, ça c'est juste pour vous démontrer à suffisance comment Félix Kizengedi est plus dangereux que tout ce monde là bozomona. Oyo bazo tout ce monde oyo bazo créer insécurité dans Boko Nabiso, le plus dangereux c'est Félix. Donc nous devons commencer par chasser Félix. La première des choses, la plus importante, c'est de mettre Félix hors d'état de nuire. Avant toute chose. Donc, il y a un moment où tout ça kolobake. Mutunyonso oyo azako ya ezala nanga, ezala nani, ezala mutunyonso ako ya pour benga Félix. Nous on est d'accord. Moi je suis d'accord. Personnellement, moi je suis d'accord. Il faut faire partir Félix. Félix, restant toujours dans notre pays, c'est un danger pour tout le monde. Un danger contre tout le monde. Donc, Félix Azamoutoyo, il faut commencer par lui. Et après, on verra ce qui va se passer. D'abord, Bengana Félix Akenda. Et le reste, on verra après. Donc, bandeko nangai, makamboyo, biso to lobaka na bino, to yaka ko lobana bino ba vérité. To yaka ko lobana bino ba vérité. Parce que trop c'est trop. Félix Azo mema batu do banzela nyos. Toutes ces manœuvres ont tendance à vouloir mettre à côté le peuple et avec ceci détruire le pays. Comme ça, lui, avec des millions, des milliards qu'il a empochés, il peut aller vivre ailleurs, tranquillement. Il peut m'entendre, on a total la kaka bandeko nangai. Hein? Botala nengenini abomimboka. Botala nengenini abomimboka. Ah. Oyo kutu image ya 33 wazalendo oyo bauti kokufa lobi ya na Goma. Hein? Oyo 33 wazalendo bakufi et puis papa Willy aye koloba awake 500 wazalendo bakangi bango lisusu bakena ngambo wana mususu. Donc
boyeba ke ba wazalendo oyo bazokende oyo bazobunda oui inconsciemment bazobunda bon consciemment bazobunda pour na kobatela mabele mais bazoyeba te ke baza manipuler bazozala manipuler na régime ya Félix pour le même régime bango na bazowanga na bango la preuve bakangi pe général oyo azosokipe na makambo azali kosokipe na makambo ya ba wazalendo Pandiri soki général Pandiri azasikoyo na maboko ya Demiap Jenny le Migazor Moussaboulou Sako merci d'être là partagé voilà donc bandeko na ngai toloba te hein Ninasema hivi. Population ya Karanda. Population ya Karanda. Population ya Kavumu. Population ya Kavumu. Uko tayari? Uko tayari? Unafurahi kuona wazalendo? Kuona wazalendo? Usiogope kitu. Hii ni force inaongozwa na Jemadari Mzalendo anayeitwa Shabani Mirasa na Wili Daniel Shamuda Uraka Kikongo. Najua sisi ya population yetu haubiri. Ninaomba mbakie kwa manyumba kwanza, hizi tu operation, mkwe kimya. Masasi napopiga, masasi kipiga mnalalia tu mu manyumba, msiogope kitu. Hakuna mtu wa kuiba. Hakuna mtu wa kuiba. Unasikia? Voilà, donc voilà, bah imaginons la Sabino Oyo bandeko na ngai. Les garçons là, wazalendo oyazolo bawana. Quelques heures après, seulement, quelques heures après. Bon mon anigi bana na biso, ya ba congolais ba wazalendo et tout ça, ba mai mengi bazokufa. Quelques heures après seulement. Akomaki bembe. Mais bango awana ba gouvernement bango ya pambala ya ba Félix ba gangi ba yembaki bango bata ba IDFS tout ça IDPS ba gangi ba bikyo ba récupérer aéroport ya Kavumu batango ba récupérer aéroport ya Kavumu bango wana bo moni ba wazalendo wana ba kendaki soki pe après combien ba kekuna tout ça wana bazo tala bango et na ba image satellitaire et tout ça na ba drone et mbala moko bati l'air kaka bato ba panzani ale ba loki bango ba beti bango ba masasi na ba drone nakola kse bembe ya wazalendo wana te moyena la ksango izate quelques heures après hein, balali bibembe bango tout donc c'est pour vous dire que Félix pour gagner du temps et voilà azako kotindaka ba wazalendo bakendaka kusalaka ba incursion moko ya kibudi bazatan ba connaissance moko te ya armée et ya ba connaissance de guerre bazana ngote ba okendaka ndengona et puis bango bazako ba comme le ba la chair à canon Félix azako se servir bango comme la chair à canon donc c'est ça aussi le problème. Donc biso toko seblaka te bande nyonso bazako kufa ofele. Donc moi ngana zako comprendre bato la bande na biso ya S bato bango bazako sibir. Lelo awa bazana mboko lobi bakimi na mboko kuna lobi bakena mboko kuna lobi ba famille ekoma ya kokabona mibali bakufi basi batikali na bana batikala bango moko ba mama bakufi et ça continue ça marche pas du tout. Yango no monique à fin de compte bandi comme sous na bagoma kuna donc comme que soutenir AFC M23 pour yebi li société sur quel sens c'est voué pour régime à Félix complice contre nous le peuple Barouan Paul Kagame naba RDF naye contre nous le peuple. Museveni
na Ouganda contre nous le peuple congolais na mboka na biso. Félix pareil contre le peuple. Batouba Lobate, on s'exprime, on peut plus s'exprimer, au lobby Bakangi, et tout ça. Donc, bandi kolongai, oyo bazako kufa, okonane baondeni. Pour ce balabi na yoke, kendak place wana, kende ko bunda. Yo ko bunda na batouana. Voilà, c'est ça aussi le problème. Donc, bandi kolongai, général oyo ba memi na demia pandiri ye amushwaili bon yomo yebisi ko pe guerre ya tribalisme oyo Félix a kotisi ba kotisi yango contre ba Swahili. Voilà donc bandeko na ngai to comme na biso na suka mais nazo laksa bino ka mo ba image pona pona ko corroborer ba dire na biso. Voilà donc mboka ezali pena ya kokufa, mboka ezali pena ya kokufa bandeko na ngai. Félix Biteka ateki tout ateki tout ndenge awuti koteka ndenge ateka ki na 2023 ba siège ya parlement oyo ekoma à 80% globalisé. Ateka ba siège ya ba province ya ba commune partout na niveau national, puis azo continuer koteka ndenge lelo yo ba consultation et asali ba consultation na ye ya ba aventure na kati ya union sucré salé, et puis a komi koteka pour $500,000 ba poste ministériel oyo ba kolinga ba bimisa pour 1 million na ba mususu, pour 2 millions na ba mususu. Et voilà donc bandeko na ngai eza mawa ebele et dans l'entretemps il y a bango bazo kabula ba poste bazo tia bambongo na ba poche, mais mboka nde bango bazo kipe mboka te mais botala barumbu oyo mbula ebeti lelo oyo mbula ebeti lelo barumbu destruction totale, la destruction totale. Voilà. Hein? Toloba te. Toloba te bandeko na ngai. Toloba te. Toloba te. Bandeko na ngai. Toloba te mboka yango eza kokufa. Bon, bolanda sikoyo likambo nazoyebisa bino ya pour déposer les listes. Il y a ma ministre et pas le président de la République. Quelqu'un me contacte en me disant Honoré, tu n'es pas intéressé pour faire partie de la liste? Je dis oui, bien sûr. Si je suis nommé ministre, mais c'est bon, je vais travailler pour mon pays. Il dit il faut une contribution. J'ai dit quoi? Non, mais on ne te met pas sur la liste puisque tu es honoré. J'ai dit contribution de combien? Pour toi, si tu donnes 500 000, c'est bon. Et puis, on va
Je dis quoi? You know, comme il y a des gens qui donnent même 1 million, voire même plus. Pour quelle raison? Sécuriser ton nom sur la liste de ministrables. Chers amis, cette émission, on a monnaie Silena. L'émission, on a monnaie Silena. Il faut donc, si aujourd'hui, qui peut, puisque Bazo Senga, CVT, Bazo Senga expérience, c'était Bazana Posate, Bayoka Moutou, Makanisazanango, comment il peut faire quelque chose dans le secteur qu'on lui donnera. Et comme il faut donner 1 million de dollars pour être d'abord mis sur la liste, proposition, et sécuriser cette liste. Nathalie Nalobi, Seigneur. Et je vais suivre ça. Et ceux qui m'ont je vais donner les sons, puisque j'ai enregistré. Je suis désolé, je n'ai pas cet argent-là, mais on va voir. Est-ce que vous pouvez les croire? Et quand un ministre vient, il a promis, il a d'abord donné 1 million, Abimi, oui, je sors ministre des Finances. Quand est-ce qu'il va travailler pour la République? Il va travailler d'abord 1 million, il y a des fois qui peut-être dans une banque telle, je dois retourner d'abord. Et c'est comme ça des détournements. Et ils vont se mettre à falsifier des factures. Bon, on va payer 500 000, travailler pour tel dossier, et qu'aucun de 100 000, la destination finale, 400, ça, ils se partagent, trouvez-nous des justifications, et puis à Zui, na 500, 400, et 200, à Zong, ça nous place à Zoaki 1 million pour qu'il y ait comme ministre. Je suis déçu, Et si Monsieur le Président, je vous dis, les gens ont pris de l'argent pour être retenus d'abord sur la liste. Papa, au que ça la liste, il y a Yomorote, au Vandi, il y a Yomorolobi, au Bengi candidat. Honoré, oui, je souhaite te donner tel ministère pour peut-être 6 mois. Natal à vos ordres. Mais pas bateau, bazo yana bango. Liste, moko la linga natanga combo. Sur cette liste-là, si j'avais 1 million de dollars, je serais sur cette liste-là. Alors à quoi bon? Nana lobi ata 100 dollars, je ne donne pas. Faites boke inde bolamba bolia na royate. Yamo na boni le na publié photo moko na Facebook na lobi au revoir Kinshasa bato abi okimi omoni siko gouvernement okimi gouvernement okokina makambote na lobi balia balamba balia honoré na royate basokola pe basali bazongisa na cuisine na royate. Je savais que le gouvernement est que Balouka, quand même des personnes loyales qui aiment le pays, qui peuvent défendre le pays. Non, c'est pas ça. Alors, l'homme des États-Unis a raison. L'homme a raison. Puisque moi qui vous parle, mon tout est à solo. Tu es à Kinshasa, oui. Ma solo est à Makoto, yo monindei. Tu ne veux pas faire partie de la liste. Je dis non, mais tout ça l'ara bien. Il faut te retourner. On a dit ok, ça va. Alors que à Bossani Honoré, quand je me promène avec tout. Émission ici, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous. Voilà, bandeko. Voilà, bandeko langai bomoni bino boyoki bino moko bolandi. Bolandi, monsieur Honoré Wanandenge Alobi. Hein? Est-ce que vous sentez à quel niveau est la médiocrité, l'idiotie et la corruption qui gangrène notre pays, la RDC, niveau est commis, bandeko nangai. Hein? Américains, balobi yango. Tous les Américains qui sont passés là-bas, à Kinshasa et tout ça pour aller à Kigali, Kampala, Nairobi et autres. Balobi liango. Balobi corruption yo ezali ko gangrené na kati ya RDC. Sous Félix, c'est grave. C'est grave. Busko mutu ya boye. Que boye wana kaka, moyibi na moyibi. Pillage na pillage. Idiotie na idiotie. Mal gouvernance. Mais aux autres tinga makaka. Boza ko s'accrocher kaka otika la kaka wana.
Parce que donc amoni vraiment que biso ba congolais to ba yuma. Et c'est tout vous les Kinois. Donc azo swabino pina ba yuma ya kusakana te. Mutu azani loko moko te na mutu. Et loko moko te na mutu. Même na patron na ye ya belge oyo engagaki awa pona ateka ba pizza, ateka la ye ba pizza. So ake oteka ba pizza lera kozonga mbongo ezokoka te. Azoteka pe nyonso te. Azokoka pe koteka te. Tata wana kamu ya mais c'est lui qui est devenu président dans votre pays. Ba yebise oui. Akatani na koseka. Donc Félix, de la vente des pizzas jusqu'à devenir président, soi-disant, de la République. Namboka Mneno kwa RDC. Le pays le plus riche du monde, potentiellement parlant. Donc, le Kola Zaka Moyibi, a memi ba miyibi na ye à Belgique, ba kekuna bazako yiba, et il a rendu notre peuple plus pauvre que les pauvres. Même na ba Yémen, ba tout, ba leka biso na passe. Li kambako lia, ti le loto obunda nango, pendant que ba mboka wana nyuso ba tout, ba sota ba kambako lia. Vous vous rendez compte de cela? Il y a une question pour nous qui ça. Question envers la diaspora, envers la résistance congolaise. Où êtes-vous? Vous êtes où? Vous awapi. Quelles sont vos solutions? Pour maintenant et pour le futur dans la RDC. Pour tout le monde, paya batu msusu ba mboka msusu ba Rwanda ba Inde ba Liban ba mboka belé ba Uganda ba Kenya partout ba Chine ba chinois ba meke ba tutu bazoya ba za ko s'enrichir na mboka na biso et biso to fanika na libanda to tala kaka boy. Et vous trouvez ça normal? Nous devons contribuer. Nous devons être là. Parce que le peuple wana ba Kinois, ba sili mayele. Mayele na bango ici là. Hein? Baza bato bazali intoxiqué, manipulé na ba église, na ba églisette. Ils savent plus quoi faire. Botala maye zo komi la batuti na niveau ya kingo. Mais batuana bazako espérer kaka na nzambe akosala. Au lieu de crier, de sortir dans la rue, de revendiquer, de faire comme tout autre peuple. Être capable de revendiquer, de manifester, de tout casser et de pourchasser Félix et Tshilolo. Peuple wana, il se remet toujours à Dieu. Il se remet auprès de Batou Bazo Salaye Mabe. Tous les politiciens là, véreux, tous ces politiciens là, cupides, Oyami Yibi, Bango Baok no bete la bango sur Maboko. Kaka peuple ou la population ne no bete la bango Maboko. Vous vous rendez compte? Donc, Bissou ta diaspora. Quelle est votre solution? Où est votre engagement? Parce que tout le monde, nous devons nous engager immédiatement. Tant que vous fourni, il faut que vous la batouana. Pour ce que vous avez Eza mawa ebele. Mawa ebele bande konangai eza mawa ebele. Imaginez que tu n'as pas l'accès ce soir. Na l'accès na image o yasuka bomona ndeko na biso oyo ndenge
ndenge ndako na ye dindi bien que ana ndako ya deux niveaux mais quand tozoboya kofungola porte mpo tozofungoli biloko nyonso ekobima ekotepatepa aa tozoboya kofungola porte donc ça yawe oyo nini mawe ebele tu me filmes ok ebite na masuka wapi ebite na masuka wapi ekwane te ebite na masuka wapi ebite na masuka wapi ebite na masuka wapi ya motu ya koleka mwa eloko ya moke oyo esalaka bavoyage apesaka yango mere asalaka mwa depone ya nsima ndenge nzambe azopambola biso ndenge nzambe azopambola biso ndenge nzambe azopambola biso oteka ngo moke tala livoma ndako nini tokende na voyage wana eloko moke pata opeki biso to ezaki biso meka asalaki depo na ye depo ya nsima yango oyo mère asalaki na mwa mayele moke banda bavoyage wana depo ya nsima donc une cinquantaine ya saki eza na se ya mai donc toyebi te ti butu ekosuka wapi presque mai ezokontinue kokota vraiment donc nous sommes na kati ya basi moko oyo toyebi te soki na rose alisuli wapi ouvete ebasi akutana na moto asunganga te na bakaya boye oh jésus donc vraiment arrêtez ajo ne passe Betini usa bango na likolo nte oyo alali na likolo ndako ndako ndeko tobengani yo na église apesaka yango mere basalaka mwa de bandeko na ngai image wana oyo ya suka nakanisi bino bato bolandi ngai Cécile abima na losako bolandi ngai bino mo bomoni ndenge nini souffrance ya couple wana bayebi lisusu ou mettre la tête bayebi lisusu te bakokende pa nani bakozwa aide ya nani. Tout le monde est dans la même situation et dans tout ça bango batukuna bakina de batu bolobaka gouvernement to na gouvernement oh papa mukonzi papa na biso mukonzi
tout ça. Toyebisaka bino, biso bana oyebisa bino déjà banda kala. Biso na peuple mokonzi. Nous n'avons pas un État. Vous êtes en train de vivre dans un non-État. Un non-État. L'État est à la catena mbokawana. Encore moins une république. Où vous pouvez trouver des bons principes. Principe, il y a droit, il y a tout. État de droit comme tel, ça n'existait pas. Nambokawana. Il y a un peuple d'abord, ça n'existe plus. On préfère encore l'époque du maréchal Mobutu. Tala situation tozana. Nani akoya koyede batwana. La RDC n'est pas un État. Mais vous devez vivre dans la aventure. Tant que vous avez Sabino, vous téléma, vous bengana Félix. Aïe na aventure. Félix n'est là que pour son propre compte et le compte de sa famille. Vous bengana, vous téléma, vous bengana Félix. C'est lui le cancer. C'est lui le problème. À cause de la jamais solution. Bobengana Félix. Bobima bobengana. Ah, bino bakinoa, bozolo bakaka. Tango o beti kop na yo, ongindi. Ah, yo pe, okomi na o différent, na bati mususu. Ozo mona ba ndeko na mususu wana, biloko pamba. Parce que yo ongindi, ozala banini. Mais siko bomoni, to suki wapi, to lobaki na bino. To salaka prophétie, hein. To lobaki na bino. Un jour, lokola bino mongo bozolo nga bundate. Bino toza ko pesa bino ba possibilité to pesa bino ba message ya ndenge na ndenge pour vous comprendre ba message non codé pour vous comprendre pour vous mettre en application bo limité boko mao ah ngana kino kufa ah boy na boye mais batabamboka msusu grâce à ko telema na bango ata ba boma ba msusu mais lelo bakomi bien par rapport na biso tolobaka na bino boko mata likolo ya batol boko lala likolo ya batol. Si vous vous rappelez encore de cela, boko lobaka biso to ba prophète de malheur ne mo benga biso parce que bolingo telemate lelo oyo vous venez de voir les images que ndako ya bino mais moi bolala na kata ndako te maye remplacer bino qu'est-ce que bolala na batol jusque quand ti maye wane okita maintenant pour retrouver quoi en bas donc bandeko na ngai tolobaka na bino toza balobeli na bino l'air moko bozoka considération makambo yango ni kamtozo loba. Moi, personnellement, Moutounion Soyo, Oyazoya, pour Bengana Félix. Je suis d'accord. Moutounion Soyo, Bengana Félix. Nous sommes d'accord. Parce que, plus mauvais que Félix, il n'y en a pas. Oh, Maboko Pembe. Combien de personnes Félix a bomi sous effets collatéraux. En dehors, il y a massacré. Bato bazo kufa na bangungi bazali, batifoyi, ba malaria. Bato bazo kufa lelo na mai. Po yambalo oyo leka yo betami sur lobia. Bamsu ba kufi peli su bazali. Et puis bazo sala nini? Babibemenyo su bazo bato bazo kufa na ba mai banini bazo so bango. Sans que ba image ba filmer bazo so bazo tiango na ba camion bazo ki boka na ba fosse commune. Na 2022 bato ba kufa plus de 120 morts. Mais l'accès bino ka ndambu ke babi ke 30 40 plus de 120 morts. Bon lelo bambule landani yo nyoso bimi landani sa toi. Il y a dimanche le kuna. Il y a vendredi au temps le cas. Et puis now il beti lobby lobby. Lelo so lobby. Bato ba kufi combien?
Et dans tout ça, on va fermer nos gueules pour excusez-moi les termes, on doit continuer à fermer nos gueules. Et puis, quand on a un mboka, on n'a plus droit à la parole. On ne peut plus s'exprimer. On ne peut plus pointer du doigt les soi-disant gouvernements. Les jeunes étudiants là, et les jeunes étudiants de l'UPEN. Parce qu'il a osé dire quelque chose, dire la vérité, en face de Jean-Pierre Bemba. Les lois, moi, on a surtout à Babomaye, à Koufa. Pourquoi Zali Bobi Missela Bissoye? Le Premier ministre nous se permettre, il y a garde rapproché pour que nous un papa, un agent de l'ordre, ou un salam na boulevard, en tant que policier. Pour garde rapproché pour que nous bomaye. Et les loyaux. La première ministre, soi-disant, elle est toujours là. Non inquiété. Donc, dans Mboka wana, balingi kaka, criminel. Mboka wana, comment dans Mboka ya criminel. Donc, si tu es criminel, tu vivras bien dans Mboka wana. Si tu es, un voyou, un voleur, un assassin, vous allez bien dans Mboka wana. Moutou normal bouye, ou ya zo défendre, aluka défendre l'intérêt ya Mboka, toute vérité n'est pas bonne à dire dans ce pays-là. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui parce que avec les problèmes de la RDC, s'il faut continuer à parler, on peut aller jusqu'au petit matin, toujours en train de parler, donc ça ne s'arrête pas. Bon courage à nous, on est ensemble. Peuple congolais, toeba eloko oyo tolingi, mabele ezali eloko basakana na yango te. Bato belé bazago bomana awa ba israélien contre ba palestinien likama mabele basakana na yango te. Moni zanga eloko msusu mais ko zanga mabele te. Pour mabele yango na kaka totonga bandako ina likolo yango na kaka ezopesa biso et bomba ba richesse era ba richesse belé wezo yoke lelo soki ba richesse on a bien exploité tout ngato tozala compté parmi ba milliardaires ya mokili population nyoso ya ndenge tozali soki plus de 120 millions en tout cas même 100 millions de personnes balinga bazala ba milliardaires et puis peut-être les 20 millions qui restent ba millionnaires en dollars moni ma belé kaka wana yango pe kam te pesa bati bloka kolia banzete bamakame belé mamba belé wana pe kaka soki lelo oyo obeli okufi fuba kundona mabelé kam te oyamba yo donc ezelo ko basaka na ngote bande bona ngai voilà je m'arrête là en tout cas pour aujourd'hui comprendre qui pourra donc bande bona ngai totele melamboka à bon entendeur sali ingeta Steve Malungwene